Perfectionné, makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné balabala Timasi yango twana Timasi yango oyo nde mokoko mona yango ba croix oyo batie na bamur elingi koloba ke ekozala démoli prochainement. Référence ya bamur ya clôture yango oyo na droite na biso isangila yango oyo à gauche tout comme à droite, mais vous voyez comment on a la visiter, on peut snell à visiter, on a mis en clôture, on va avancer. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme, pe ba vie à kuta dire. Bonjour, bonsoir, ma communauté 3 hectares Production TV. Bienvenue dans l'émission Nabiso à Mukolo Lelo. Bana Bandal Bozawapi, Bana quartier Bisengo. 3 hectares Production TV Lelo, Nambo Kanabino. Awa toza na Chibango. Ok, gauche na biso, ozongi Victoire, ozongi Ngiri. Ok, ville. Soki, ok, asima na biso, ok, Vélodrome, ok, arrêt pharmacie, ok, Sinkin. Soki, ok. Ok, à droite, na biso. Ok, magasin. Intambo, ok, Yipen. Ok, Barré. Ok, Nzela Mai. Bana Bandal, manifestez-vous dans les commentaires. Abali Solo. Awa toza na croisement ya Kisangani na Avenue Kasavubu.
bisengo na bino botika kala bisengo yango oyo awa toza na moske yango oyo awa à gauche na biso awa tozokende wenza baluba bokoto 3 Exa Production TV tobosani bino te mokolo ya lelo toye kolakisa bino siki na bino botika kala toye kolakisa bino quartier Bisengo awa na Bandal na droite na biso école Pieko yango oyo otanga na Pieko otangisa mwana na Pieko ya mwana masula kobangolaka motema ye Yesu yakana yo vema mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala bana Bisengo manifestez-vous dans les commentaires ovana na Bisengo okola na Bisengo yango oyo ekopesa opportunité omona Bisengo na bino otika kala mbote na communauté 3 Exa Production TV mobimba mbote na papa Freddy Khalid en Allemagne mbote na papa Paul Mafuta na Hollande mbote na papa Gervais Luboya na Royaume-Uni mbote na mama Koko Kozaya na mama Madonganshi na France awa toza na wenza baluba direction ya wenza baluba yango oyo mosusu babengi yango direction ya Ndolo sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans goûter la sima mbote na Emile Mweni na Manchester mbote na Joachim Elenge depuis États-Unis enze ya baluba ya moyo
Bokota, bokota. Faut s'abonner, faut partager. Bon, liker. Ouais, ça baluba, yango yo. Bana bisengo. L'autre est kopesa bino opportunité. Mwana lisusu bisengo na bino. Mbote na Patrick Bokolomba Mpela. Direction ya ONG ya Baluba yango yo. Awa na quartier Bisengo. Manifestez-vous, manifestez-vous dans les commentaires. Bana bisengo, bisengo na bino yango yo. Direction oyo yango nde ezokabola. Quartier Le Boudi. Na quartier Bisengo na ngambo yo. Kabali solo pesa sango moninga 3 hectares production TV lelo aye ko visiter biso lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vrema koluka lipangoli
Bana Bandal, manifestez-vous. Bandal botika kala. Bandal yango yo. Quartier Lubudi, quartier Bisengo. Manifestez-vous. Bala Kikenge. Kikenge yango yo. Quartier Bisengo. Avenue Kikenge. Botika Kikenge yango yo. Manifestez-vous dans les commentaires. Bana Bandal boza wapi? Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Avenue Lonzadi yango yo. Avenue Lonzadi. Ofutela na Lonzadi. Avenue Lonzadi yango yo. Bana ya Bisengo awa tokoti balabala Ombo. Ovanda na Ombo, ofutela na Ombo. Ombo yango yo. Topesi mbote na Mavelutete. Mavelutete depuis Allemagne. Topesi mbote na mama Jolie Ngumbu depuis Paris. Bana Bandal. Le bosani binotier, les lots qu'on visiter. Quartier Bisengo. Bana Bisengo. Boya Mobondo.
agir avec le pasteur Godin Poe. Azan a raison. Tozongela liloba awa tozongi na Lonzadi ya se. Lonzadi ya se yango oyo bana quartier Bisengo okenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te balabala na bino ekoma te benga biso komela biso numero na biso yango wana eza affiché tokokende yo mpe mona epa na bino tozongi awa na direction ya wenza baluba mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire ombo ya se yango oyo manifestez-vous bana ombo yango oyo kabali solo pesa sango na moninga 3 Exa Production TV hello aye ko visiter biso omoni lopango ofutela omoni balabala ofutela quartier na bino commenter tozo avancer ya Yesu yakala yo lipambole le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que balabala Timasi yango oyo awa toza na Timasi
timasi yango oyo nde mokokomona yango ba croix oyo batie na bamur elingi koloba ke ekozala démoli prochainement. Balabala timasi yango oyo manifestez-vous. Timasi ekozala visité par la démolition. Oyo nyonso na droite na biso ekozala te. Bokota bakabine awa na gauche na biso ekozala te. À droite na biso, manifestez-vous dans les commentaires. Kobanda timasi tiro bimawombo akobuka na droite. Ombo pe ya likolo ya oyo bana quartier du Sengo botika. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé bana bisengo yango oyo bisengo otika kala. Manifestez-vous soki okei tout droit boye ozongi Lubumbashi, tokoma Lubumbashi te, tozwi balabala timasi. Awa toza na référence horoscope ya bandal ya timasi yango oyo. kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi akuta dire bana bandal manifestez-vous. Bien bokokomona alignement ya balabala yango oyo soki mur ya clôture eleki monene ya balabala to alignement ya balabala ekozala démoli. Ezala démoli prochainement.
avenue Timansi yango oyo. Référence ya ba mur à clôture yango oyo na droite na biso. Awa nde okozwa idée par rapport ya démolition ndenge ekokosalema, ndenge démolition ekosalema ngambo oyo. À gauche tout comme à droite, limite ezomonana. À droite, pharmacie oyo prochainement ekozala lisusu te. Yango wana bamarquage esi etiami malgré bapesi bametre oyo bakozwa te, mais quand même batie déjà marquage ndenge akolakisa ke prochainement sala la démolition ekosalema ngambo oyo na droite na biso. Awa na balabala Timansi tozo avancer en vlog na biso. Lelo, manifestez-vous dans les commentaires, bana bandal, bana bisengo. Bobo Sanibinoté, centre médical, cœur de grâce. Alors, Yozonga, rond-point Beverly. Manifestez-vous, manifestez-vous. Bana bandal, bandal na bino, botika kala bandal yango oyo. Awa balabala Kivulu ya moyo. Avenue Mavinga Kivulu Mavinga tozokoba se kokoba ovana na bandal bisengo futela na bisengo ya moyo. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi ekomi autorisé ya
masula kobangolaka motema ye Yesu yakana yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango zwaki mbila balabala lwima yango oyo bana lwima manifestez-vous lwima kotika kala yango oyo manifestez-vous merci na soutien na bino na ndenge bozo s'abonner na ndenge bozo partager na ndenge bozo liker tozo avancer tozo avancer na balabala lwima yango oyo manifestez-vous dans les commentaires ovanda na lwima ofutela na lwima obotama na lwima yango oyo bana quartier Bisengo. Merci na papa Freddy Kalidia pour notre soutien. Merci na papa Gervais Luboya à Royaume-Uni pour notre soutien. Merci na Emile Moini na Manchester pour notre soutien. Merci na Joachim Elenge na États-Unis. Bon soutien, toujours avancé. Merci à maman Tema Madoko. Mbote maman. Depuis Paris. Olanda Kabiso. C'est que la rana musala que salaka. Olingi soutenir yango benga biso. Komela biso soutien na yo ekozala bienvenue. On a besoin de produits cosmétiques importés à partir de Kinshasa. Visitez Tema boutique, Tema cosmétique, avenue Maloko, Pasma, avenue Kassavogo, à quartier Pende. Donc on est satisfait. Ma velouté depuis Allemagne. Merci pour notre soutien. Maman Koko Kozayana, maman Madonganchi. Depuis France, merci pour notre soutien. Toujours avancé.
bana lwima na bino yango ya lisume koma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masolo kobongolaka motema ye yesu yakana yo vrema koluka lipangoli bamboma botika kala bamboma oyebi lisusu ndenge ekoma te bamboma yango oyo awa na quartier Bisengo. Manifestez-vous, manifestez-vous. Papa bien. Institut sa longo yango oyo na droite na biso tokozongela yango nsima okena na bamboma bokota vous abonner, vous partager, vous liker. Institut Salongo yango à droite na biso. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kana yo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bamboma yango oyo bamboma kase yango oyo
Manifestez-vous dans les commentaires. 3 Exa Production TV. Les lots. Soyez, vous visitez Bino. Dans le quartier Bisengo. Bana bamboma. Bamboma, botikakala, bamboma ya moyo. Manifestez-vous dans les commentaires. Kabali solo. Pesa sango na moringa. Namoni lupango na biso, namoni balabala na biso. Namoni quartier na biso na 3 Exa Production TV. Olingi o soutenir mosala tozosala. Numéro na biso yango wana eza affiché. Benga biso, komela biso. Soutien na yo ekozala bienvenue. Avenue balabala yango oyo balabala otikakala boyebi lisusu ndenge ekoma te balabala yango oyo ovanda na balabala yango oyo manifestez-vous dans les commentaires. Bokoto vous s'abonner, vous partager, vous liker. Zokoba
Merci. Ah, bana. Balabala. Merci na bino nyonso ndenge kozolanda biso en vlog na biso mokolo lelo. Awa tozo continuer na balabala. Balabala yango oyo manifestez-vous dans les commentaires. Perfectionné makambo toboya kilobi bokoto bo s'abonner, bo partager, bo liker. Toujours avancer, venir par là-bas là. Bala ezongisi biso awa na Institut Salongo tokozwa tinen ezongisa biso bambuma après tokende kolakisa bino Institut Salongo na ndenge ya liboso. C'est tout jeunesse en élo balinge kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire mama lelo mingi na katia mangomba bilingi lelo mingi na katia mangomba losombo na bango zambe bisanga libala losombo na bango zambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzamba sala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisamiye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo mobu tokomisi beklesi lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe Institut Salongo yango oyo.
S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyi kotosanda mbe. Ce n'est que le Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Tala biso bato toboyi kotosanda mbe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Avenue Lufu Yangoy. Banda na lufu, futela na lufu, botamo na lufu Yangoy. Manifestez-vous dans les commentaires. Zokoba. Manifestez-vous dans les commentaires. Et Sangila et la Ngolo à gauche tout comme à droite, mais vous voyez comment on a cause à la visiter la démolition. À gauche tout comme à droite. Dengue comme a yango. Tu es déjà la signe. Tu es déjà la croix. Ah, on peut snell à quoi la visiter. La mère n'a pas clôture. On doit avancer. Ah, voilà. Isangila. On peut Beverly. Toujours comme on a. Déjà en réhabilitation. Et basique yango na baton. Prochainement tokoya au visiter yango. Toyeba nini batele biso na kati. Merci. Bana bisengo nyonso. On point aller yango yo. Alors ça la parc d'attraction. Ah, tokozonga prochainement. Nanye bazoambelir mpona biso. Voilà, toya kotala nini bazosala. Tozo avancer tokomi na oui
8 décembre yango. Surtout jeunesse en élo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Avenue Bundi yango. Pisa yo mobu tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère Koma kontrahi sankutala simao Yeso yo, Yesu zonga na yo Oluka, Babolye Ya Yesu, yakana yo Lipambole, Lipambole Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bundi botika kala. Il faut azala. Oya point. Maître Serge. Maître Serge, quand ça est local. On a local, on a été là que le soyez. Manifestez-vous, manifestez-vous. Bana Bundi. Bundi yango yo. Kabali solo. Pesa sango. Moninga. 3 hectares production TV. Hello. Allez visiter biso. Tozo avancer na vlog na biso ya mokolo lelo ndembo komona balabala impraticable site ya caniveau bouché. Ah, on a Isani là.
Manifestez-vous dans les commentaires, toujours avancés. Isangila yangoyo. Bokota. Ovana nasi na bisengo. Ofutela na bisengo. Na émission ya mpola lelo. Moni epa na bino te. Benga biso, komela biso. Tokokende yo pe omona epa na bino, tokokende petit à petit vers la fin ya émission na biso. Awa tozobima Saint-Michel. Institut technique au Misalisa. Awa. Endroit transition. Manifestez-vous dans les commentaires. Awa tozongi lisusu mbundi yangoyo tokotaki mbundi koti Isangila oyo toza na mbundi na ndenge ya likolo. Manifestez-vous dans les commentaires. Osepelaka na mosala tosalaka. Olingi osoutenir yango, benga biso, komela biso. Numéro yango wana eza affiché soutien. La bienvenue. Direction ya bloc yango. Direction à bloc impraticable. Kaka ndenge tomesaka koloba ngo TV eza radio te. Ok, tout droit au premier bloc. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Soki, ok, tout droit, au premier bloc. Comme on a bloqué. Zongi aussi sa émission na biso na Saint-Michel. Manifestez-vous. Bana Bandal. Bana quartier Bisengo. Adieu grâce Zola. Bisengo kotika kala bisengo yango ya. Koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya
Avenue Boula, quartier Bisengo. Nde bisika tosukiseli émission na biso na mokolo lelo bana Bisengo. Spécial quartier Bisengo ya mokolo lelo. Esukeli awa na avenue Boula. Omoni epa na bino, omoni pe epa na bino te. Numéro na biso yango wana eza affiché, benga commenter. Prochainement tokozonga yo pe omona epa na bino. Pe omona epa na bino. Saint-Michel moyo na droite na biso. Soki Nkolo azongi te tokutani mbala nsima na émission mosusu. Sagesse avec un ennemi fort. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kana yo. Ipambole, ipambole.
retour à la parole, nous est tous demandés.